Ngai nabotami na Kisangani. Okay. Nakoli na Kinshasa, to nakomi na Kinshasa, nakoli na zona Kinshasa, na longo na zona Kinshasa, na Luvungi, nakomi na Lingwala, na Isange na 181. Oui, bonjour, bonsoir, Balandignon sur Dembanza London TV. Vraiment, pas si peu mawa vraiment qu'on perdre Ngambe Mobali na Kombo ya Tolin. Dembanza London TV. To aimer, to partager, to liker vidéo Oyo, to zappeter s'il vous plaît, c'est très important. Message où ils allaient par rapport il y a des sémoro brisques, hein? Oyo et Sali était to perdre un de grands danseurs en Bokanabiso, donc plus connu na Kombo ya Tolin, qui est d'abord Tolin avant tout avancer. Koffi Olomide de sa carrière, je pense qu'il a dit la musique naïe officiellement dans les années 80. Alors musique congolaise c'est un bolakana danse biso tout yebi. Et ça me tozo imba rumba au mona kaka danser rokota et ça me tozo imba seben auto bengi lo na kuma ndombolo mwa babilo konyo surtout ekokota. Alors notre grande star na kombo ya Koffi Olomide azwaki danseur na kombo ya Tolin. D'ailleurs kutu ba histoire bozo kango bomo nango déjà ndenge eza circuler ba réseaux sociaux. Tomoni Tolin ndenge nini aza kosala balance, ndenge nini aza kobina, ndenge nini aza kosepela na musala na ye depuis azalaki jeune. Bandeko so tomoni photo tozomona bien différence ndenge Tolin azalaki jeune na ndenge akomi mukolo, c'est-à-dire que aza na mama na expérience na monde oyo ya danse. Alors nini ekomeli ye, amonaki nini, asantaki nini, nini yana oyo ayokaki, sentiment nini oyo ememaki ye ke a se suicider. C'est très important tout mais kako comprendre tout ça dans abino analyse elongo. Alors ben formation zoya de partout, mutation na version na ye oya yebu ya lobby oya zongi bu ya lobby. Tumaki moko ba proche na ye oya lekaki via téléphonique. Il y a une chaîne aussi de nos collègues ici na RDC oyo apasaki na wana basololaki na ye présentateur abandi ko relater mo mokie par rapport ya relation étroite o azalaki nango envers oya uti kotika biso. Ye alobi ki mikolo toko leka basololaki na, donc c'est-à-dire que avant un jour akufa Tolin a se suicider. Bazalaki na ye basololaki ni normalement ba mikolo wana Tolin atikaki ni piste ni elembo ni forme ni position ke oya kotika biso, c'est-à-dire que so ezali mort subite na ndenge ke liwe nango ekomi wana ezange za ndenge mususu, mais que signal ata moko te ekoma na point ke a se suicider, alobi ke non là vraiment ayebaki yango te. Même confrère oyo asalaki émission na Tolin ces derniers temps a été ko expliquer même manqué ata na podium ye Tolin a se manifestaki ata muke te signal ya kokufa. Alors bandeko toyoka awa nini oyo ezali vraiment capital na kombo ya Tolin, musicien, premier musicien recruté et pas ya Koffi Olomide par rapport à coulisses oyo batumi bayebaka te, parce que notre sœur hein, déjà akomi na kamususu Rosette Kamono ye azalaki la plus reconnue na tango wana parce que azalaki mwana mwasi et puis donc talaka Rosette quoi pembe et tout asalaki vraiment ouais ko sala basalaki ete Koffi Olomide pe lelo hein azala makasi na musique, donc bato ba contribuer positivement. Mais Tolin abandi kala surtout moni bakino na ye ndenge aza kobina ndenge aza kosala et tout to comprendre que eza ya lelo te, c'est déjà makambo abanda yango banda kala. Donc aza vraiment expérimenté na musala na ye lokola na kan ya papa wemba to mona ki ndoki ndombe peu ya son âme lambio ndenge akofaki carrière asalaki ba makambo asali bo azongisi bo na vivre la musique et puis vivre na vivre la musique te akendai voir même loin pour na mambo ya chorégraphie kola sabatu kobina et tout.
Alors par rapport à coulisses tomoni mpe ke tole mpe asala mosala tellement ebele tokobenga ye lelo héros dans l'ombre. Maintenant ce qui est un peu flou et compliqué par rapport à sa mort lié aux pendaisons. Nayebi te so tobenga yango bolimbisanga pardon oseka te na kosoli na te so tobenga yango nini donc nalinga ezalaki Amidi Mbiki. Pourquoi Amidi Mbiki? Aba version moto azobimisa na ndenge na ye, mais par rapport à proche oyo douti koloba awa azalaki aleki na chaîne ya ndeko na biso mo proche alobi ete yes problème na ye ezalaki ya mwasi ya tozoloba pourquoi kaka bamakambo mwasi nde moto ekoki kozonga bamakambo oyo. Pourquoi toza pe non te tout ça no analyse moment to vanda so ki ti vanda mama so za na popcorn nguba to yoka no mo ki par rapport à makambo oyo eza koleka par rapport à basi. Bolo mi samba mke na répété le morbo. La brune c'était kana yepe na Jani. Paix à son âme, to remona na mwasi. Donc baka eza tellement ebelé kaka bana basi basali buba ba bazongi sibwe. Pourquoi? Ezali problème ya ba mibali bango moko ba oti pe ça fait faire ou to ezali par rapport ya bana basi ndenge poto et pe ça bato ouverture pe mingi na biso ba Afrique to komi ko s'adapter na yango. Pamba te kambo oyo ekwei ezali kambo vraiment ya kosepela na yango te. Mwasi soi-disant azwi akimi na biloko nyonso ya ndako. To on sait jamais so ezalaki divorce, so ezalaki séparation ou soit ezalaki kaka kanaille parce que moi ça n'est que supporter le sous-souté. Moi ça doit supporter sous-souté pas si parce que ndeko tole azali pe so ba moyen comme il faut te. Ya moyen ki ando le ka ba émission nde esalaki ete bato bameka mwa moke lisusu kodécouvrir ye komona ete azala kopase moment moko boye vraiment crucial, moment moko difficile ya angoisse et tout, mais yango te ekosala ete mwasi oyo azali mwasi vraiment aza na motema na moment ya souffrance okima mobali na yo. Tolobi bien soki ezali ka tolobi te eza bon mais tolobi ke soki ezali ka ya makambo to dit ko expliquer bien moki. Les autres disent que les amis noirs il y a vieux quadre. Moi je pense pas que vous avez main noir il y a vieux quadre. Parce que tant on t'a kufa la version il y a kandenge na ndenge. Faut les aleza et loko, faut les aleza et loko. Mais noir il y a vieux quadre par rapport à quoi? Soki ba eko ebimi, ba version ebimi ezaki Amidi Mbikaki. Alors na ebité kanini ego sala ki mutaku yo Amidi Mbika. Babi que soi-disant mwasi akimi na biloko nyonso y compris ba document oza makasi mingi lisusu eza koleka passeport. Surtout so mwasi akimi na passeport. Bande kubasi toyo kanano. So mwasi réellement akimi na passeport. Si au passeport on sala nango nini? Passeport eza document individuel, eza individuel. So qui akimi na passeport pour sala nango nini? Est-ce que ça na mutu atindaki passeport wana eya po esala ete ye ndeko na biso tole a voyager te? Parce que babi ki azalaki vraiment des lycées azalaki isolé na mida ndeko leka te babi surtout bayebi ki aimso akufa aimso atika ba tout ça. Un de nos confrères asalaki fort à localiser qui basali émission pe bati numéro de téléphone bato bakomi ko benga tole régulièrement. Bakomi kobenga ye tongo midi pe pokwa ti akomi kozoba relation ya sika mambo pe bandi kofungwa mela ye bato bayebaki kala ba sepela na ye ba fan na ye ba bandi kozongela pa na ye, voire même son grand frère avait envoyé ba coller utaki libanda e yaki po esoutenaka ye lisusu davantage na tango akobanda koleka na ba émission parce que des aki bongo ezalaki vont déjà ou ezalaki déjà préparé pas ya ndena biso tolen que malgré aliki na chaîne oyo epesi visibilité tokoboya yango te ya un de nos confrères malgré l'équipe kuna mais osala ba émission pe mo ebele il faut ça quand même présentable, il faut ça quand même bien. Alors eza pa makambo oyo elekaki oyo salamaki bungu bila bakole uti poto ye pona so bilamba sika eleka ba émission. Malheureusement je pense pas que bilamba surtout akoka kolata yango, malheureusement ba rêve na inyo surtout ekatani pona ko se suicider wenza ko se suicider.
sikoyo verse ezokoba toujours balobi ki ase suicider na cravate. Biso bato tozalaka mwa moke basoba te bolobaka bato mayele bo mike expliquer biso mwa moke moto ase amidiembiki na cravate. Est-ce que eza possible alongwa na cravate wana to te alongwa la cravate wana ameka ko se sauver? Parce que bato mbele oyo bamidiembikaka so bazwi ngolu bakomi sauver balapaka libela po babiki eza souffrance moko immense. Donc eza lokolo odi na kati ya mai donc moyen opema eza te ba babikaka po nzambe aza nzambe mo aza miraculeux so a décidé que muto maga milingi singa bika kobika. Mais après avoir kobika wana bandeko oyo ba kendaka bongo balobaka bien ke bakoki lisusu kosalela yango te par rapport ba souffrance o bakuta na yango likolo. Sikoyo so mta bien biki na cravate, qu'est-ce qu'on peut dire? Eza facile ke alkolongo la cravate wana ou soit ataki cravate wana po meka kokufa soki pasi ki makasi ameka na eko ningisa nzoto comme ça cravate ni eza yango tissu ekatana a se sauver. Soit ça que l'homme musu te fallait midi mbika ma préfère ko midi mbika na cravate ou soit kinde ekotaki na par rapport à intention zaki nango ya yemo ko midi mbika nde mimi na liwa. Question mark bomeka mwa moke ko sunga biso par rapport na yango. Ce qui est vraiment grave eza malgré passé, malgré souffrance, malgré détresse, malgré un moment où est très difficile, comme on a point à se suicider, vraiment on a évité vraiment donc des côtés au pessi batou tellement passé que kana yo ndenge se suicider. Attaque moi ça qui na biloko na yo, attaque moi si ayibi biloko, attaque bato baza na sima wana batinda ki moi si zo passeport na yo pour abebisela yo makambo okende poto te voyager te. C'est pas la fin du monde. Comme vous avez déjà visibilité, au comme déjà koleka na batwa na ba média tout ça, batu ba komi ko reconnaître que vous allez star. Ba koti ko bongote. Passeport elimo ata osala ki 30 ans to 20 ans o luka passeport na se amundo luka visa na se amundo zio ngote. Nata muki ozio pe bato atrikele yo. Eza sujet ya komi bomate. Et ya sujet ya komi tikati. Dieu est capable de tout. Bato kaka o basunga ki yo wana bako sunga lisusu. Soit nza bako tinda bato asika basunga yo po ete et comment dans moment déjà il y a évolution na yo. Alors c'est très dur, c'est très difficile vraiment que perdre mutu na ba condition ou tout na ba circonstance ya modèle oyo. La mort de Tolin, ils ont enseigné bato mingi et puis si bato mingi passi comment moi mobali boyi vraiment oza carrière na ye salaki et puis aura na ye et comme ko ganga ces derniers temps a comme si ko apparaître bato comme ko benga ye ko za ba code kotindela ba code et tout na bilamba kutu po banda kosala msana na comme il faut. Malheureusement atiki biso kona comédien mbika pona passe n'était pas en modèle nini. Est-ce que visez ça fin du monde? Est-ce que visez on za pona okinde lola pour se manifester bongo? C'est très difficile. Nzamba sunga biso vraiment makasi na osenga kaka toujours vieux quadra Koffi Olomide wana zali petit na yo malgré le ngekubi pe bon manque de moyens Koffi ozana na mbongo na yo ozo se traiter ozo se rejeunir et tout. C'est tout à fait normal aux ala toujours bongo za petit na yo to sambela ka non matanga ile kabi makamunyo surtout ile kabien et puis investigation au bazo sala alors bazo sala ba autopsie et tout ndeto ba cause vraiment oyo ya likambo sala melié si réellement lui-même s'est suicidé ou soit ezali mutu asali bongo aleki na sima na ye nyonso to koyebana après peut otala nini oyo ekozwa comme décision. Koffi Olomide bana quartier latin bato alingaka danse hein binoso nyonso tout ba musicien to participer directement ou indirectement to rendre vraiment
dernier hommage et les kana tranquillité les kana kimia to luka babezi bilukela te nzambe asunga biso makasi vraiment. C'est moi votre humble moto akombo ya Denis Merveille. Beau aimer, beau partager, beau liker vidéo, c'est très important. Beau partager ba contenu na biso libanga ekobanda kozanga te na ba nyonso tout ba kobanda kotika ba commentaire na bango na émission.